Ce côté na match le premier mi-temps ce côté na suka elenga bilo muso eba na suka après konko ngota aussi sando elengi nango bilo muso zaka kitoko na premier liquide parce que bango ba comprendre nga lokola dam na tso na makamoko ya Nzambe azaya mukimta kila mukili ngana kama lelo musulman bomana na chrétien bomana na mutu nzamba ponga bomana na mukimba te tozo salir komba kolo mukili bongo bato basambela tomba zo mona biso bato tebi ke tebi nzambe tozana ba compte ba chamaima ba compte te ba bagarre bani ba ko sambela koma okomona mutu mtuzo ngate catholique eleki ngate église de répété côté baso ki révélation to yebite to kuta na porte alola ko sambela banzambe to zo ko examen d'état to kota mukola soko mona école no betre ki tolo néant na je bisayo moi c'est pas mobile avenir na bomenga ba jipité moi c'est bon bal avenir à partir de la vérité na sans fazo pese na courage maloba na ndenge zo pese valeur ndi yango base tout le monde a côté rabara que non le na respect so côté de kiki chafandi abando mela bando bouger ndo côté ba no saja le pas tinda tele ma libela aujourd'hui kana sina batutu et puis remarquer batutu ba na bar wa mela basika mo la ba bar bana désordre pour ça kuna yeti mais so côté na biara moi ba to ba ndenge mo na mona mutu mususpect ah ça là va 25 ans qui ça qui poto sali ka 5 ans nga zonga mutu na masane baba si mais ça baba ninyo o ko monela ko saka na mutu 5 ans. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Le Devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Merci puisque vous êtes bien branchés sur votre magazine Vérité ou Réalité dans vos maisons, dans des métros, certainement partout où vous nous suivez. Nous vous disons bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci encore une fois de plus à toute la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Leader Louis qui a la prise de vue, Jordan Panzo à la réalisation, l'assistance d'Amiral Chamala également qui est là. Clin d'œil spécial au sponsor officiel de cette émission qui n'est autre que Gianni Sita, depuis Switzerland, un homme réglo, quelqu'un qui nous aide de temps à autre. Merci à ma partenaire Nabissognon sur tout Taboufa, tout top modèle qui toko taille pembon et sur les pèses à l'arabie. Merci à véritablement femme d'affaires Chouchou Natati, la ma soeur propre Tozo Kanate Mikolo. Maloris la congolaise Malolo et Motenayo. Merci également à Serge Lukombo depuis Genève, mais Nicolas Zarana Kisasa. Merci à mon vieux Roger Deymampouya, Azolanda Pebiso. Merci à Bandeko tout en tout cas vous soutenez Abisso, sans oublier un footballeur qui nous suit depuis la Bulgarie, donc Aristote Ndongala. N'habitez ce gars zone dans la zone pour Mikolo plutôt solaté. Alors sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un invité avec qui Toromeka Solo là. Naye moi mingi to sur la peine moi mingi pena to kota mozindo parce que c'est sur votre demande. Il s'agit du pasteur John Webiali Boebi qui est déjà par rapport à ce que pasteur John Weka maman te li a pété. Donc matia ils ala na nenga makasi au renforcer nature té mais car malembe tu kundi langa donc au ko taper au yeba penini oyo azo le bela. Alors sur ce plateau, tous en avez déjà, je crois que tous. La pasteur John, bonjour. Bonjour, bonne santé. Quand on a bouger raté, ça va. Quand on a bouger raté, ça va. Et bon, Nisala, Maramutu dans l'ensemble. Bon, dans l'ensemble, tu es vrai, Moni, Fogoyeba, Batumi Bazotuna, Ndé, Namona Rassou, Tapé, Makisiko, la Mukisusu. Et ça, t'es un que Muki les a compliqués. Moupepe, tu m'aurais dans la chambre à côté de Ratami Kangela. Ma pèse à batteur, Mogotan. Mon pépé ya quoi ça côté na passe mon côté mikangeli té et moi pour mon yeli sous réaction na mon ani de vieux arlo et les bas à chaque fois qu'on appelle milliardaire ba ko sengo nyongo ko kipe ko futa té et ça te ko quoi aux une espèce de té aux un milliardaire na te so comprendre et arrive donc tout photo comme ça normal donc ça les moments mo pay matériel mo pay si ko pay sous ndenge hein
tout ça kaka donc d'après yo ya oyo bimana oyo ya nango mbala moko wana o expliquer ngo neni ezali na nka lo mo yeba ki non m'entend na ngeko ki to za nango lo mo peut-être ezaki coïncidence et tombe kutana mutu mbala moko epesi makambo bon le bipe bien moni eloko tu ezaka kaka malamu na mabe etambula makana mukili au moins na classe bayebaka 2 personnes à valeur tout batikalaka ba compliment na tiki bayebaka les premiers na l'échec tout batikalaka tali bango te ta succès ne bango wana bato succès yo moni ngaso na raté ko bima les premiers na 5 ans na l'échec asuka po bachanga peka oh c'est vérité ah bon donc soko bimi ba 12e bachaka kate les 24e ba obeta liso noté wapi les premiers yewana wapi la première wapi les chèques yewana oba olola ki donc quand on a toqué tout son gata koto non c'est pas des personnes les premiers na les chèques pona na lingana ba les 4e té ngaka obena za les premiers to les chèques c'est quoi yo comprendre mais c'est quoi pasteur John tout kutana c'est quoi bibliquement parlant comment est-ce que au parvenant à changer là, c'est-à-dire que soit ma commis à Bible ou adapté yango to au sangisango na langage oyo utilisera parce que ils a langage pesara deux fois ils a codé mais langage moko assez facile oh mingi na ba église ba ça il a rangoté église au monde théologie les qui moi trop des fois ba té maté mais muta comprendre le remonter parce que quelqu'un na maramba Bible o le bi peut bien au moins là parce que yango wana moni to pesa ba tu faute tantôt explication na bi se concorder na bangoté. Comment se peut ça me faut te expliquer clairement exemple afin dans passe tout ça hôtel l'église monsieur souffreur na fond cette église a Bengsi bato oui que na quartier on a bato ba maman no toke Congo la bango po ba église ba bi na bango français té mettons ba une église na ba ye aux interprètes bandi ko ba grand moment na ba passer na minene ba téaka et puis on do bambela ba maman wana ah tu vois il a dit genre tu vois un ange et tu vois non ba mamba ko ndima na mutu ko pesa makamanza mais ozolo ba kuna rien à voir na bango o mona muso bando ba bando nimba po etaliété tant le bo yesu ba séminaire ba yete o église o kindekeza makasi en foutima ba bengani bango ça to combattre boka moto na quartier kindekeza makasi komba bandimi ba eklo ba kimi était ali na yo na te na biso vérité au concordé langage mutile seulement na maloba tout est maloba na loba chaque fois to le kambongo chama silito ina loma akoyate mais so ça pia quel maloba sukali bokotanda bana ta 30 yeba ko loba donc to le pété loko moko sikoyo olobi penda bien et un système au Congo là tous les retardataires po bo mona bango pamba so disait que balinga église té ndeto ko récupérer bango ki bazaka nzambe biso tout on nzela na lekina bango nzela prince to bino bolinga po ba mona bino lekina mona nzela raccourci assez bo moninga fomu mais bokota na terminer si biso tout nzela mo tant on avance na so bano frère ndeto la pète so talinga na tango na terre no ba to la pète no terre moi imur ko seki ça mais comme ça sérieux na so captiver bazo ah bas comment le mutu ah to la pète ne bandi so bana na aventurer ko media boy na boy ko jisali kamte so ke biso ka likambuté na kama na batu musupenda série hôtel penda que non ana bonzambe mais accompagne faute na été yona ba chaque fois bo penga lelo Jésus mutu malamu po boyina sima bible po pesi Yesu réseau zala na tango Yesu ngo bambe libanga surtout yo naso bano frère bible bima pete poto ya sima zana na tango pena Yesu mo ka saka bike ngande Yesu na ngandi mai ona se psoke mais obisiko na kati ya ba milieu ba pasteur parce bando zone au départ na bandil na bando zone parce qu'apparemment ba mon on dit pas mo boye on le peut bien ai neti na balangi merci et loko pe lobe loko bana kolo mukili dala kolo mukili tango ya ka batu ba yina liboso batu église kokufa Yesu batu église ba barai na fungolo frère ba to libanda tu ba mona ki vrai pas ki na solution na bango mission ndo bani asa camarade batu ba payen c'est kazi nzambiti ndenga zo sa bazana Belzebul alors ça m'a comme au contraire m'a comme on va y mais bazana loi chaque jour batanga bible n'était ça comprendre oh ça païen oh mute azana satana oh te boite donc yimo ndo bani ceux qui bon dima tanga ti bon dima ba œuvre ceux qui na nzamba ko confort que ngana nini ya omoni bato sérieux na ba mona ka fo o bandima ka quelque wana baba ya jeté on dima to ba ki ngane mwana nzambe azo se mutuki masimu ne limbisam pe mutu yo so lelo to na toli a pété na bimi fone bandili n'était ça comprendre mais tous les mutu abando comprendre comment loko moko bo libanda batutu bazondima kaka bino to zakutu ba pire nanga bondima mo rapide bo contester ce qui fait bino tu baka na rawana mais na pesa mutu faute té
Nate soso papa babinga se kotaka na match na premier mi-temps mi se kotaka na suka. Elenga bilo muso yebana na suka après konko kotaka aussi sando ke elengi nango. Bilo muso saka kitoko na premier liquide. Parce que bango ba comprendre nga lokola dame hein nate soso na makamoko ya mike. No moni siko lelo oya lobaka avance mabeta ngo somo lelo makamizo kende kaka. Bandi kotiki na mwasoni. Toko lobi ko komba telemelanga. Noko ba passer mususu selmo ba ngo ma sanga voyage to voyage foyoka. Ako ya wate bwana boy ba msino kute bango yesu bepse ba passer copie. Ah copie na nini? Na bepsa copie te to za kutunzela moko. Ngana ndiye na makambo botika kopesa Satan en plein. Satan sala fondation brique nzela moko mukili na nzambe te. Satan basala eko sala. Akuta makambo kuta role pe Satan sala ka ba imposer sala bongo. Satan ko tomboka libosa ko mukili te ba dictateur na makasi kutu ba renya ba simba bango te. Bongo Satan ka tomboka ko mukili sala tu na yemoko. Bato ba comprendre te ndelo bato pesa bato ko privilège ko pesa Satan lu pemba na mukila donda ko lika ko mukili ndeso na mwete o konto zongi sala ko mukili ku munaye donc mutu tu esimba te to saka nzambe pona mona so bato misuba sambela to boza Satan par rapport à quoi Satan ko bomba na fourmité bongo mutu. Là c'est grave, en tout cas, merci mesdames, messieurs, parce que je pense que les lotos tout ça vraiment gâté, parce que on nous prêche en même temps, parce que hier à Tia Karabongo, ils ont été osé la non, tala donc qui n'est pas maman. Mais est-ce que vous avez déjà opportunité na musalo kanne ozo sala ozo tea et ozo kenaka na nenga tolia pété au mon appel passer mon sous collègue non passer habité les koyaka au kabula peut partager peut pour na bana nzambe est-ce que ça la m'a déjà c'est ça la me belé na kenda église belé o ba benga pe na kenda ba séminaire na bango tolia pété talaka na kenda ti côté msino kenda na kenda na ba renouveau ba catholique na kenda pe côté mo ba musulman bango ba yebisellement bango ba sa kutu na sayo mais et pertiba pour na so ki tempenda te jeunesse mo ya sayo penda ba osilo ba moto ki mbango na ba mbango ba lobiki oya donc beta penda tolia pété tolela au fort so comprendre bas na kutu ba tumsu ba sambe ba teme de joba bité maloba na penda eza loko moko ya batutu fe moko nzambe azaya mukimta kila mukili ngana kama lelo musulman bomana na chrétien bomana na mutu nzamba pungu nzamba ponga bomana na mkimba te tozo salir komba kolo mukili bongo bato basambela tomba so mona biso bato tebi ke tebi nzamba tozana ba compte ba chamaima ba compte te ba bagarre bani ba ko sambela koma okomona mutu msusu ngate catholique eleki ngate église de répété côté baso ki révélation to yebite to kuta na porte lola ko sambela banzambe to zo ko examen d'état to kuta mukola so komona école no betre ki tolo néant donc n'était sans comprendre moi j'ai déjà merci ma caméra sur ben moi donc mais le lot to dit que en train to li a pété et fanipé partout bazolanda yo c'est vrai mais en même temps bato so ba kenon au comment motivateur c'est à dire que moutaza n'a besoin même pas obimisa sous parole merci ndomba si na pe beauté alors c'est-à-dire que pour na yo vous allez même pas na besoin que vous misana nous autant na nous bible c'est-à-dire que au comment la motivation moi wende comment tu ngamo vivre témoignage la bible que pasteur John soki ya banikolo et ben loko ki ko boya mena so quand font PC raison les loko comment motivateur ça la comment na ki motiver jeunesse bon ça la nga bien pour ya de base souci na ngeza ki mutu to zo répondre invitation mukili ndenga ya ana moi chanson nzamba tele c'est la catégorie na et là on a une montée c'est sous-estimé pour moi les bâtiments sont pilés comme si côté des manquants or quand on se montre que ça manque on se contribue quand avance à mon qui tout à se répondre na cas des gens ba pesi monsieur mon na tête tu le ramènes ça nécessaire pour ça tout carré tambolé qui ndeli boson so pesi confesse le bapino bon ça man condensateur et voilà so potier to boy ko tia essence botika là so potier essence boy ko zoma carburateur o tia te bo kendete na te so comprendre to combiner tout peut kende bien ndé on a base on a so pas vrai donc bilo musu to mukili faut yeba mututu azana paro nzamba tshele donc aussi gestu makati yango na ina kuma trop keba pone begize pri ba koma pena matea soki ozana mbongo to zamu talibabe begize bele sur 10 85 ba pesa opportunité na bato ba bonga on ba chef fait so mona mutambongo na bisi ba pesa faute rien mutambongo azana faute ata ye retard ba bongisa kiti na lokumu ba ko songa suma te yapona ye ente ba umene gisi ko la mutambongo pa ye pa bi ale kana na intercession ba délivrer yo obilika mo salite motivateur tu vois que na ba église musu c'est comme kaka que nos masques de vieillesse côté ceux qui moi ça zo balater ça pour na bobo mais tout monde yo ozo simba ba mama motivation ça qui nini o itinda ki na kenon matia mo ifanda sur ba mama tout monde qui va servir na ba koma qui éveillé et comme en tout cas te nga ko tuna longo l'esprit na ba masque de vieillesse motivation ça qui nini te omoni e bela mi belle te pesa ba si faute tu ba te biso zo na faute afa ba si ba ko pesa faute faute mobali ba kipango te penda za mobali mais faute moi c'est tomboka makasi ba pesa ngo faute pour ni comme ça bepsi na retard or comment moi so alignon e bandeli bolingani boboti mwana
na suka ko pese faute oui à cause appena faute tantôt na manka mususu mais yeba que soumission mingi za na kota basi belé par rapport à mibali biso mibali to lingi autorité na biso sala mais maka mususu to kota to ma ko violer droit ko tchaba mama la l'aise oh yo za mobali comment te servir basi mingi mais c'est comment servir comme mon danger oh boni be ko nyana beti ta pesa mbongo te tika na beta tout moni ba po mais moi on s'abouja aucun qui yo vona bana ozo moni be ko na tout basi soumettre makasi tozanga kiloko wana donc faut yeba ke libala eza partenariat ils ont fongisi compagnie qui budget ngale maboko pamba menazana maelo ekosaka église compagnie qui ndeliboso ndi yango bosangani pour la plupart à mibali mingi bazaka na bomengo tam suma ça zakiri ya yebo combiner pour créer aux comprendre siko défenseur anda couper makamuto ezaka nde mama au moins on a raté na pesa exemple na zongila moi si aerosana libala te yo mobalo ba dikop au PTV tant au PTV nga massa non naza to mando au PTV ozuma studio to tala to jera chaque jour ko tsheba filmer ko seka tant ko tshama si litoi to mependo ko tshama si litoi ndipo massa ko moya zo mwese biso ba respect tant ko massa ko zasema koti nanda ku ba nga massa na ko ta souche ba e komi hotel interdit bo simba TV na te madame apexaki to za libanda mais yete mto mona kindenga ye libala sima tu ya kiyo interprète to si pona hiérarchie tala mango bukute ngona balabala ese ya binote mais mutu libanga ne tout manga soke ko comment to kuma na respect ko c'est la kolo libanga azo manga kata bongo tikela biso mais c'était ça qui peut aïté to kucho na balabala habité makam nazo ba so comprendre nga hiérarchie dans ce ba schéma vie so ta na zamba banyama banuma bango te mais ça na moko imposer que ba peke onde kolo na biso et c'est ba ça que élection na zamba tous les catégories banyama za na moko adondo peut appeler ça que valeur soka ye calme soka qui des autres de côté mais ba ça que élection te n'était sur ce qu'on peut l'autre de Fosonga Giga. De Fosonga Giga. De Mukile Lobi, Bible Lobi. Ceux qui Mukile Tei Binote, Nzambe Bokoyoka comment? Comment tu sais que c'est tout la mingi? Mais na Mukile Bazoko Kobata Mate. Oh, pour bateau sans Nzambe bien, faut bateau à peine Mukili. La garde fou ya Kobata ma pour bateau sans Nzambe bien. Au côté là oui andimi na promesse. Mais na Mukili soka biko ko ninga lipe bimarate. Au côté na ba faillite. Tant qu'on na ba faillite, on finit sans Nzambe. Pas comme le koso muyibi bisenga senga. Tota zo valeur Nzambe pa nezo sela te po Nzambe bito za mitu mais nzota mutu asambela ka bimi mukila. Poni ni botea ki Nzambe botea ki ko lukate. Ko kufa eza plate mais pona ko kufa to ebite mukolo ko ya. Pona ko koma lobi fo ko lia, pona ko lia fo ko lukela ngo, pona ko lukela fo za encourager. Ko pesa ba manka o mitiki ya ko lala. Oza pe bonga na solo, ko kufa avant. Oza monde challenge. O cheto cheto che. Pesa la manka. Pesa ba manka ko partout so mateko ko kapena bien te. Côté mso bazole la majorité ba la minorité ba sepela. So ko pesa nani faute. Ndenge tangama. OK na poto pesa oza kuna lipe kwa kana nzetete. Mingi ba sepe kuna zaka bagara vie. Musupe na poto tilo ba zaka kutepa ba rupa. Ba zoka mais insuffisant. Misupe fanda, misupe donc mukileza bongo. Comment ce que n'était sur nos coups américains na associé avec l'Afrique ou les États-Unis en Amérique. Oh te présent faut ba longola e ngana moni pone ni mukile kokate to créer ndam to sali bibamba. Donc moni mukile liputa kizoba zoba. Et là. Oza la super oza la njuluka boza ni to anda ndam to kokisa liputa soko boy longola njuluka biso bolata susu. Partir de tika la rotoboka. On comprend ngo. D'accord pas. Mais siko pona bandeko basi. Na la partie moko le bike ote ndeko mwasi ozo côté la bango mais yo mo so le bike ba koma pe ko lekisa au mona boy depuis aza ilibanda bandola ta bien une fois kotika na kati anda ko makambo to échanger koma kilo lobi mabeto lobi bien moni biloko to lo ba moni to pesa ka faute na kamo côté to lo ba likambo mutu to ko tirer les sons ngana yina ka mingi bato ba kondana ba mama ibili bazaka pe na faute mais to exagérer ngote po mibali pe batonda mabebeli na zelo ba chaque fois mobali akolinga mwasi ne bandeli ala se ba affection soka botini kaka bana baba au mona quartier mobali akosepela solo kana ba fille à quartier mususu par rapport à maman akoya temino na kwa ndira balati yo mobali outi musalo yena komi na ndaku to temino ba fille ya libanda musana mwasi na ndaku osi mwasi ndaku valeur est-ce que bloka na église ba côté ya bino ozo mona ngoza caractère bien nzo ngoza caractère mozo tia mwasi pété même na quartier ba moto ba fille musando sangote poni ni mobali neto ebinde to tsaka naye nazo bana makama mike or mwasi betanga so mona bolinga sila ka ndamu ndire video toboki muke nazo bisa yo moi c'est ba mobile à venir na bomenga ba jipité moi c'est bon bala venir à partir de la vérité na sans ozo pese na courage maloba na ndenge ozo pese valeur ndi yango base eloko na to yebita min to respecter basi ka so to tcha ba matoi on a payé $10 $20 à toquer na peste to kutana ozo respecter à 5 mèches rapide on ozo flatter pour quoi pambo ici fait ko takana ndo bakanga mi pan ko mi fomu nate so comprendre ndeberera mibali to kondana ba mama mingi te ngana pesa ba mama belle raison pour bobo to bazala no pona ko sunga bana sa mbongiza muke bale sandako mibali ba ibakata
mibali muso omona soka za piaka avant de maman bana ndako bazo solo comme lokwa mutu malamu mais soka sika mbongo ba comme maman bana ngando yango mapamboli muso ezoki mabino nzamba lingi to bonga po soko bongi ko ta des ordres na ndako vraiment za la piaka bokenda ka bien après quoi ça me foutait ma blocage ngana ndima blocage té na yebi azalaka en foutait ma blocage malédiction ndima ngo mais na ba pas ça la té zo comprendre des familles donc loko na lo bana ngwana zo comprendre moko ndena zo pisa yo ngai pa na nga o bwebete sata ça pas ça biso to be yando poto ba kolonda to fulaka été te ba please brende tomboli satan ba to ko banga satan makasi ko lika kolo muki donc difficulté peut comme lui a pas cité ndenge nzamba l'exemple tuna vika blocage mon tuto a faire réussir faut le kana challenge sur le kina challenge bagara vite we ba ko batira muki ozo zoate on a zo koso ko lokota mbongo izaka pa ya pe na maba hiérarchie nango ko lokota mbongo to mona ngo pete mais na ba endroit photo sa direction ko lokota mbongo po lokotaka ko lokota mbongo to mona ngo pete mais za kaka faut ça na courage ko la mukaka ba 5 heures chaque jour pourquoi tu comme moi ça m'a pas ko ça na 4 heures na 4 heures biso to lingi facilité to lingi challenge à vite on a vu faut bagarrer batu nyoso bazo se plaler ba lekana ba challenge mo so ka betelo ko évanoui so mo mutu so na ebisi yo vrai parce que mutu so moni lozo seka tika ya seka face à leka so ka peso calcul on ko kokate ki ça to lingi ko senga meto ko kota na ba bagarre guerre ko kota vina challenge té ko senga mbala moko de fait comme quantité ato sa ko le bembe so ba kinelo pas serika ko le ko changer té que ça suit matin até comme ya kilo faut ba neto za en tout cas obike parce que au ça la nini pour ozo langage oyo parce que obi on sent que ozo forcer en monter ezo bima nango kaka ya ngomo au ça la ndé te ezaka ndenge ezaka te moni zo tolo bezaka langage moni but ba kan rapport au babé faut beta français ba gros mot ba english ba ba yes my god te chaba tunatamba ba ni basoya jamais muta kota bara likana piste ça vanda na kichalangwa siko bino bokoma me matora koti bara kama mona piste so moni muta koti bara likina piste lo batiki feti na ndako ezale resenga likana kino na piste tout le muta kota bara kana lo kana respect so kota likiki chafandi abando mela bando bouger bando koti ba no saja le pain tinda tele ma libela aujourd'hui kana sina batutu et puis remarquer batutu ba kana bar wa mela kasika mona ko bata bar bana désordre pour ça kuna yiti mais so koti na biara mo ba ngotu ba ndenge moko na zo ba no challenge à vie mais ce qu'on a bien passer John marambo lo bela et ça peut expérience ça là eza marambo yo moko banzela yo moko oleka 2 ans encore marambo moko kenda oleki biso ne otambola boye otala tala ozotala ndenge ni marambo ezoleka olobi bien eza nyoso ezo tirer ga laisser que mutu mta tirer par que botika ko pesa faute na bato nzamba pesi pe manano bakufite ko chaka mutu mala lesité lika mususu mutu koza mutu msoko mene vina e manka ko bolinga zala aya yango takina na kota fo bo seketi na sukate bo pesa ke chance tantôt nzela zo kinenzela nzamba benge na destiny po le bese pelisa pe bingo zo kima pona yi total batu mingi basisa banchik to pesa bango valeur na suka ba salarié batu bakina na ba côté moto mona bango pamba neti bazanga tina kindumba lokuta aventurer boye na suka nde bazunga famille pe ba chaki ordre na famille ndelo ko to yebité na be église pe ba côté na mouvement batamuki ba mo juger batu na apparence muta sese église moni kaka mwana mbali mo côté mo sur la masanga bandu ba maté ambo kila ah ça passe ba lien tête église apo na kosukola batu ba bonga o moni moi sinon na mo mina côté na église bandi maté ambo kila ça passe tentation tête situation traversée ndene sio mabe yango wana donc église belé comme ça ba ndimilo ko ba muziki quand nde basala ka bango so ça mutalibando ye infilité faut ba que maté ambo kila choko kim mais comme que na poste batu ba changer bino zo bango kali ba kim so mo na église batu ba yete o ba sambela ka te ba za sata o binde côté ya toté ba ninga na kwata chaba ninga à l'aise yo faut bongola motema bazela ka yo ba ninga ko mo chaba ngo pressé kolo mukila bomi mukilité malgré ta bien soko ya frère na ko sauter ba tutu ba o vivre ba zabi kila mwanzambe ba yo so ba ba difficulté ba so ba betelo ko piquer crise ti ba zo vivre zanzamba lingi on a zebisa ko ça ka champion ko tout na mona mba passer mususu banda ko mana ba mike okomote ba ndimilo ko la licho yo tu vois bino ten yo bika kana mbonga mabonza ba ndimilo ba Congo le peso ko manezo ça comme moni mundimo pona mako bandu te matière ya ko dénigrer kai ya ko madai yo penete ngako tuna sala kibo te ko pesa ngiso champion te vieux ana le ba mi seleke kuto oyi ba mi seleke na mir ba zana pesa ba somba raté ba na mbongo ba tchanga na banki te mi seleke te batanga kapete mais so comme engagement famille na ye akoma rapena charge le ko la mutu so na bimite ba nanga ba ko lia te comme dia devoir mutu mi seleke te na ebisi yo il faut aller ça na obeso makambo na vérité na calcul trape mi ko na ba mi seleke te bele ba zo mona susute pour ma pango el ba zo tonda te bango ba lia ka fonction full so full bolé botiki et pesi ma fourmi ba kusu ba nzinzinde mi seleke ba moni biloko na bango eza mais tant on funa bino za propre pour bino motonda raté mi seleke ba kuta par rapport ya nini parce que le pango tozana mire za ba précaire to changer to que mire mususu
de jeunes garçons font dans la coin tongo midi poko na oyebisa yo mingi na kamoka bon bafanda masolo kaka bato mine soka tali bala komi joueur soka tali musique na poka bonga na komi musicien ça on ça la pour qu'est-ce mais na kamoka basa karimi basa na chance basi ebeli so yo moko soko komise en charge te soko c'était moi soko zala ndenge nini tala badeka peut ko sekeza mfutema onga na moni blocage ye blocage te kengela ba périmètre comme na lero système à girafe na zamba mona musika po expliquer banyama mike babata baboki mamoto système à girafe na zamba pas mon musique à l'écrasement na moulay yem na zo mona kuna moto so expliquer bakoba ba mabangi et danger ça faut ba yo que peso mona likolo ba chapa po danger comme la bango tende système à mikolo de challenge à vie ba jeune belé ba okota na challenge ba kabela bango kaka et là qu'on appelle baté et belé ba zo ko yisa ba vérité té tozo ambalé bon kaka non il avait dit Jésus a dit oui kolo mukila sana posa bandimina ye mais ko bongeza ka pe faut payer prix il n'y a rien pour rien sans effort au monde changement té quand il y a facilité té yo ngi ma champion so kutana adversaire coupe ko sana valeur té faut kutana ba affrontement o mandeni ki bosaki makasi bo gagner ki na facilité naso ba no vérité tala lokota ka $1000 o li yango ça contrôle pour mon capacité mais kende boulot moko kemba zo ta $50 songo ça dépasse franc mais na kemba ki muta senga nga 2000 francs na pese 1000 francs pas que payer 1000 francs ndenge nae au monde comme na franc mais on a une vérité il faut payer prix kolo mukili kuta yaka fala ba kanyo se changer pas changer comment mitika kele kananzela passe abeta mafimbo baboma pona kaka ko payer prix ko somba biso to zaba oya ye bongo se kolo mukila c'est l'exemplaire bongo biso ko to sala ngoti banyama kutu babi ko luka mageto bakena nchikite baboma nzoto pona ko luka na pesa exemple musika te banyama ka to zaba pembeni musekete kaka musubo ko fanda boazo ngale ka moni bino kaka to ko tabe to fanta tabe musekete to ko motuna choto bengene to rebusaki el musuki di bomona aisu wana azo ya nete pata la biso nzela lekela ka kende copy yango to kale na copy nai biso neto biso to kale o mona mo be kidi ba pale ki biso vitesse to kimisi suma ko ta boro neto sona lo bani boro ça signé abike ku façon ko mona donc bozo l'excellent tanza la peso matabana ba réclamer aliki na vitesse nyama ko museketa signé liwa le kambang bongo yo muto mukini nzamba pesi pouvoir na makambutu oko ko changer environnement na hotel oko soko le laka ti wat eloko se bomba biso to lingi soni Pasteur John muto azaki na ba camarades akoli na bango bien bazala banokité baza bien ye akutani na opportunité abundi azui alingoso sentir batuté te bon momoni wale zablo mon bat pasaka bona kameza frère muto mutazana mentalité nae na mona muto mususpect sala ba 25 ans na kisasa ke poto salika 5 ans tanga zonga muto na masa ne baba si mesaka baba ninyo oko monela ko saka na muto 5 ans kaka azaka bakola ça ta ba 25 ans na kini 30 ans ake pota selema ba 5 ans 7 ans 8 ans metanga zinga ba pire ba kutana ba kumutamba comme ça baba ninyo bango pe pona luka kama $10 pesa bango kasi bite manga ngate akumota ebina onen o fifi be mando te o janeti te foji ko sa ke loko na te o ko tse bango likele mba ba rankini ya lobi pona yo na position de faiblesse ba on dit maloka baza bazo ba pour ba flatter $10 mko ba kine pembe tant ba kine pembe ba comme lo réunion comme rival mko ba ko bongo comme ennemi géré non te offre faut y avoir une modération soko zui yo kaka soni ko pesa baninga zana ko mikisa mona ko ba lekio pour pesa bango esengo batamba na kombo na bien et bien là ba ya barata na famille bozo pesa baliki mina bilobalo ba devant moi sina bana bino donc ça en position de faiblesse ça ko mindima era ko na moi larboa ya ne ça qui faut et amando kabelo fanda ya bilobalo bana gilette mais ya musu ça pesa rien ce que tel ka ndenga lobaka aliki na ntuka limbisa loto lambite mais nzamba ko singo ka ndena mona ko zaka courager umoni apesore mabombiso maloba malamu mukolo ko bongo ko tena projet na batutu babongisa te na kina grand moko boye ndiko apesa ngari me maloba loba nanga encourager de l'autre sala ngoti de surtout bato baza ko bazomu ke kwa pesa fa chola lobi biloba lo basima pesi faux surtout bandiko no propre ko saka ngoti sala ngona pesa bino mbalo gangiri po pesa courage mais na miso bato faut kanga monoko keba na muta so so na miso bato bazata 3 4 keba na sola na 3 temps zaka na garde ndimo ta box on ba keba na nzala na ko betaka n'importe qui te zanga mbongo batela dignité basomba ngote atozoka nzala donc frère dignité basomba ngote muto moi derrière malba mabe keba to kutena to zana nzala kolia te ya ko leso nguba ko ste ngopesa ngona lesa ki susu na ba no makama mikeka po tirer les c'est ça comprendre nga très bien il faut ça la attention et on ba chaque fois so ko za piaka landa baninga ko te ko pesa bako cholo na kopo esika bako pesa batem bakabali ba family ba pesa 4000 so ok na 4000 okoti male ofuti banyonga ma pesa ça faut cop vrai cop tango ya su lobi tibro mais ça bako mokabola ndenge moko kompe na dignité ki otambola pa bandeko na kolukaka mbimbi na ticket bako si songa la biloko bandeko esaka munene te soko baluki ba vando tonga o sentinga sur silo na nzela
on peut se conseil ah je commis nango demi-finale la quart de finale challenge okufa te ponza masabati le risque yo le cas d'encheto dayate oza guerrier signé bagarre au comité na rond-point mais makambo comment ça la de fois mon sur l'église autour mes frères yo aussi lisa otanga mais oluka bulo tenene ote ngana zela nzambe aloba parce que des gens à temps plein na église n'habiter au temps plein et benga marana mais temps plein ngo pesa te sauf na temps plein ndula ka ya titani frère obi nzambe bika ndinga benga ba oyayi so ba bi temps plein mais er on a pe fo ba ne ko pesa la ka fo yemoko ngana mona muto koma PDG mabanda na bulo kwa nani muto kusukela ba wiseti na fungulo vrai na mona vie eza compliqué ya vie eza lokola kopa mai so sopi yango ba ba ndengo kendete oko sopa mai na mabelo mona ke muso ezongelo na makolo vie bakatela ngo lati te bana bakonzi bakatela bana bango vina lati bakenda bango tu batika mbongo na banki badaya avant babola bakola na kwata kolia ba manka kolia mabeti lelo ba 60 ans 45 ans 50 ans santé ko intouchable so tali kolia ba manka kola la mabe mais mabundi na kitala complet donc des systèmes de vie donc mon phase faut yeba comme la challenger donc tu comme demi-finale ou comme na finale kolenga raté pesa vino confiance milinga ko justifier ma pas sinon pas batouté ba otamba na kombo na yo batama on ba chef bilungu ce so tambola et ça na ba difficulté pe mais ba betité moment on peut bazo seka comme si ba ça bien à peine ba manka yo pesa kana nombre ba tuana na sugo pianga raison likele la zarno linga kuba et bougera tête la place mais ça aussi matanga ba ngene ba ke linga komi amao oh c'était ça comprendre de façon à l'obéir mais obi ke marambo déjà isa pasteur ozwaka ba masese ozwaka ba réalité to osala neni po o constituer base na yo marambo parce que apparemment marambo so bimisa mutu so ba ndisa la calcul isa biko mutu ko imaginer ko tout ça bon moi na ba chaque fois ce qui poto sali o kingo passe bon miko ko leka ndenge ni yango base désolé mo ka calcula mutu ka passe ngana nzela biso tout en attend mutu aritara za rakate mutu afansa za rakate biso tout ba combattant tu as qui na mukili ba guerrier tous les copies à cop na ba chaque fois vous payer sa remorque valeur payer sa pousse valeur pour ba mutu ba remorquer ma bene biso to payer sa valeur na remorque tu la pousse or ba mutu ba transporter so bando linga pousse lingi pe remorque mona ce que vous en a bien ko ça na parti pina vite ato moni ndeko mozo simba te talent na musika so moni faut bailer éviter que autant na kombo na partout foger via mutu nzambe ndai ndenga mimangoti na rond-point pour na ba calculer ko pesa ka faute ne bandelité c'est là mutu na suka c'est comme mutu azana kata cercle pas ko la mukate on a batangi biruka finenga lekela soko leke wana choli mais pamba bo mfanga mutu okozo ba diplôme tina samba mama na doctorat tu na penda tanga te ma moto ki 00 tika ina suko kama makamba sana viko le comme to sisa banchike bele ndemoni bagara vi ndemoni fandanye mutu to mona komina ba jeli kolo te fandanye kolia poko le kaka tongo me umisa kande na nzala mais là il sera bien oh de olena te journée mobile o chola matro o coup direct à soir 19h20 ka soko da moto ndi ba e bomi masolo to atongo pe là il sera na kimia par rapport à mutaleki na 6h lo bagi mingi me ko sanga poko inda la kana manka donc lelo obi réalité msusu dans ta yoka awa mutu na mutu c'est-à-dire mutu azara na facilité obeta vie pasi na été pas bato yango ou même na banda kwa minene pe ba difficulté ça là okuta mutu msuba kinela mbongo ba pimela santé yo quand ndaki ndaka ba poto na kinda otala poto te ndo tala température comme na niveau ni malaria yo beta ngo data na kisa ko senga sa oyebo milo biki ye kuna ba kota kina bisike bere so pasa kana dai mais côté mbongo ba kinela côté santé ba pimela so yo kutu ba pimela bo mengo mais côté santé mangro koto obeta ba 50 ba 25 ko tata mbeto hospitalité était son alobani mais so te bilo ko tsana nzoto bwaka we bande zo kinete na tonga formule buna za normal parce que bwaka na nini nyoso ko collègue qui ça c'est ça suba ibakate comment collègue ça c'est équipe nationale côté kuti okuti nguba holandisi okuti mani holandisi okuti zui nyoso c'est banate po bikila pe kufa remarquer Congo mama na so bakina leka pondu te na leka ngaingete luka bango bazaka suti yeso loko makambebe ba nyoso comme normal kale zaki na ngala lo sote ngai sala ngali bumpas nyoso kufa tout leka talaka mbwa kota na compte bongo nyoso boyani o mbwa kota kala mbwa bandole on kote mo babine ndembo loka ba luba ba lembwa neti wa régime le mbwa kota na ba commune tout kene ba respect so za ki di bokolia mbwa
na bano vrai na boya répéter pesa comme si na kuté be mambo ba okata oh na kanti taba o te za wu ah pasa po eza ngabi bolo so ngwe bendinga te pasa so pe ko penga bitem ko no zanzala makasi na goya mais na kota na compte ba mukate na go dame pi mais ça na révision totale vous comprenez de jour où nous allons na émission jour nous allons kozana ke kota na place mo balamba kimbo ba chelinga na ko hésiter ta mukete po zambi o ba dama ba date bongonga ngato le muselekete so pesa formule ke za bien na golia ya nyamekela mo nzambiti mais c'est moi pour essayer de voir nano oliate na ebi na oteke na ngoko lia ngote pona na binano na lia te mais ndé na mona ki ba ba lia eza damas donc ngai les alakate o tu mutalia na ko lia na te so comprendre ndé ngo basi ya video na vie comme on a faute ya baninga mingi te neti mutu mususu amuni muninga baba voisin yo linga ndunda mingi etando kotira nkini yo moko na dossier waki na so pesa ki ya boy tanto mikolongo so bambongo moko zo simba ka fola mama tembele po bakoka bango nyonso so yo lokolo monakelo bima tembele bi pondre bokuna ngainga yo lingi ndunda trop tanto ko koti dossier rankini yo moko loka demande musala erreur donc au moins mutu a changé comportement au cas lo réponse à kitoko pona ko couvrir passe na mutu moko même mi girer tanto to créer barankini biso moko ya rande na musuni pesa isoka boy simo mo linga ndunda trop ndesko ko justifier we na musunité umoneka na ndunda na we kama mama ko za rapport talana yo ningi biloko matiti trop talando koti dossier rankini na ba no makambo na vérité tika mutu na likamuna ye yo mo ninga fan place pour na je bisa yo mo condamné tuna pété benga nde pesa ka merci benga ka pesa conseil ndeko nanga moni boro na boyité eza biloko basale mais na suke pesa ka fu et pour ta vie pesa que côté clair na ba poumon mabe à comprendre en plus ne to kenana oui côté na régime ka bien pesa courage na kambebele mais et à danger to se prévenir et lokele ki ko umela na mukili selon nzambe nga tshela yo esate na mikolo nzamba tshela biso tika to tsa ba garde fou ya ko kota suba danger e ko biso na liwa fa peto ko sa nzamba longola ki na mukili afan donc moni ko prévenir yango wana nzela nzambe bomba ka makambebele so longa na buso ba makambebele belana nzote tikala intact fa na fungolo vérité so moni jeune akufi na accident obena likamoko boyo toka kama mapoto ebilikambo komeliete mais musu ye moko fia batu ndeko linga ina loyenge papa na sanga ne mbongo me baloma bango za ko lekila yo zo fi wana ko seke linge je t'aime chaize mu botse mo nsundola fi wana tanto akata kan chika seke sport famille o pese bébé moko ya manka sa position maman na bango akola biso ko kanga pomi bakushi mapenge bakanga sute maman mukola zo bunda pale sa mbene na makala suka yo susu yo ko chamwana bango zeme mwaso bachila ki motema na bambonga passe makali bando futi les classes yo sentai oropo bala o memeka na loyenge ni kanga lupango chapo kenda oui mutoko kote la zati mema loba na bango akolela wana tango batala na mama na papa bateli mandenga beba opesa bango koko moko sa position kotoza nomoni baliwa mingi na ote yo vrai oboko sa sata te yo moko tumula sata za ya kolala ikilamuka na muka kanganga biso moko ba jeune lelo nomoni baliwa mingi to akufi na moto tala boye yo ebito yo kimawa nzoka nde poka se elanda e afinga tanto fio na soka benga mwana zobela alumba kuna yongana sana nini mwasi mabe yo kutumana mwasi opesela ni 100 francs usoke ndolo bane biloba loba wote mwana okima otike na mwana poko mako finga fio na derouter fili kona yo combien de filles ba komi cheli likolo mibala ba oyo bazanga position bazoka bango ne bandele ti ba na ville bela ba bwakisa bango combien de jeunes ba niloko na mututi lelo ona ote ba miloko vrai l'église va couper ce logo to ba ka gens fouté ma blocage te botika ba tuna droit suivre livre te quand ça va tout na dossier sur ka timbel passe ça ba bima ba changer position mukile tambola comme na terre le roi nzambe na civisme tout faut combiner pour que na balance na l'action lola mukili garde fou pour ce que challenge te et aussi mbate ndi yango point loko to ba yibite yango sur les anons challenge mutu faut ko ta na challenge aki mangote ko ki ma challenge te zandenge to kutelela o mato kita to lekana nzela na formation lola ndima po ezanzambe en plus ata bate yote tala kama kambosela biyo manzamba peso privilège ko malelo seka lingi yo wana kutisa ya kutuna te songo beta kalki nongo tala bato yo zakana ba ontam tio le kaka ba ona mabe me ba daya mingi banu hôpital ti de lo ba sel ba 6 ans kufa répéter ma 6 famille tout l'arme de répéter na de so continue est-ce que yo manele ki yo rien tala banzira tout tambola ba moto ba car ba wapi ba transport ba ninga ba daya ko to mona ka bibe metolika ni tezo kama me otile lo sain sauf palmarès ressemble au zate mais côté âge à bombio sur telle condition à vie ma bien mais mi so bato bimaka bien faut ça l'attention nzamba na grâce à tira mututu omoni zonga giga contrôler bamloba na batei na bandimi bozana temps batei oteka ba pesa ba verser bongo changer mukili pete yo age so poussa toke ne peme na liwa tozo zonga frame tala kitala tala matame zo kendo tetuka okimela wapi sorti moko kana rompa liwa
En tout cas, merci beaucoup, Pasteur John. Je crois que Dozo qui est na souka. On a besoin de l'eau pour motiver car la jeune fille et la jeune garçon. Donc, on dit que l'homme maloba na mboka na yo. On exhorter bango juste pendant quelques minutes. La jeune fille na la jeune garçon. Tout ce qu'on a papa papa tozo bango ta likolo koya. Te moni ba jeune fille na ba jeune garçon na zoloba. Eloko peso bo mabiso mingi ba Android quoi. Android. Android. Mwana muke moko mwana jeune fille anga ni kitoko azali na venir na famille. Lokola ba parents ba ko sombela Android te akezo mobali moko kaka pona Android amitiki. Mobali on peut venir ezate tantôt porter Android on peut to batindela ke na ndeko na e to boy on se comprendre. Donc ba faut na fungola makamba sumike. Donc bon mi koti sina basinga na kingo et puis ba mission génération et puis Android dango. Na mutu muso o tala e azata na ba pela e belo ba benga ka te tantôt de provoquer ba pel. Même na ndrezo tambo mkeka takate. On va juste on doit tout en être ko na libulé. Merci. Tala ba congolais o ka bassesse ya vie. Ya somo ngolo kumu njoka bassesse. Kure ko kata na mutu to bimisa ya presi ba minda tika page Facebook. Lokwa maklimela zo lukatonga na mabele. Mais pourquoi bassesse? Non manu makambo ouvrir na mwana kisasa. Et que na mawa. Android c'est simple téléphone. Et ça n'a pas ce ça mais ba tuku to ba benga manango. Ndeko. Ngaku tu pomona ngana Android ngona simba bo ça passe o ba pété. Na ça ku tuna munene ngama na kilo na changer na zo mususi ya mwana. Na bo ite za mes frères o yeba te. Et tous ça na moi culture moko pe hein tous ça na page o kona lo ba ona tous ça na page ba tu ba lingilo funde au moins batongo diko na fête ya batu ba bote maboko misu ba beta maboko te misu kana Android fête o cotiser o kolia o komela o robeta ta maboko apamba pona contribution no kana fête po pesa ki pere ba benyo invité ozo commander pe masango ya ndenge ya boyoka bola mabe maboko apamba o beti te kana Android zo tolo ndoso luka mutu ba biloko na tu na ba no makambo mike botika habitude wana eza sala habitude boza no neru wana yango Android mingi na mabale baby. Comment na mabala moi si na ndako mobali aye yazo tana Android. Comment mobali na yo aye rokato ya mobali yo zano na téléphone. Atune loko talaka peso chaka wana bo si sama yo moni babo lingo na bine zo sila lokola bido ezana lidusu ezo toboka ndambu tie ko sibolingo silaka. Oka mobali za ko ya tia bando ya retard ti akangibisaka kimi. Ko bota na mobali bana 5 za ko kanga ete. Comportement kitoko ba komono kitoko za mwasi kitoko mais comportement ko kana kitoko pe kende bien na mibalo ba jeune garçon mitema mabe on a zo ba chaque fois bino ba jeune garçon ozo commander mwana batuna no bali ete kwa chauffeur na volant peto la kali boso nyamo tala kota balabalo no pointer wa nyamo saka nanga moi si ke jeune fille mobala zo me mona dictature boy okima ete ozo matika venir ko za mulili libala boso mona soko miko choka na ndako ko bela ndelo kwa boxer ma tout ko landelo ngishaka ne hein. Mobali mwana balo ta pesa ta sans frate metanda zo komanda ko nanzila koto benyam na ko pointer pe ko la ka benyam ko tala kinani o saka ngai on pe ko na zo mona ngolo kum on a libala ba manka nete so comprendre nga très bien donc on zo habitude na botika bo même makamna ndenga kimia vie exacte ndeko na mobali na pesa ka conseil mo ka muke avozo moi si o tia na ndaku lokola charge na pesa ko luka mbwa mo ka muke na nyau bokola bango banda bo mwana tiba kokola bakima yo sabala la nzala mukolo moko wana so na autorisation so mwanso tshana ndako bobo saba vantire bere bokoti satana makambo ezangi mutu makolo pays bobi kesa na crise yo moko mile saka bien te mozongo so mwasa bato tshia izemi tala ba engagement ozuli ko tala tala ngoto tala ozuli la mukasata la ki pena kuponja ko nimba yaka bloquer nga yako tshanga mfutema tani bo provoquer mfutema nete so comprendre nga très bien ndeko na peso conseil ekenge mikolo pe kutu tamba na banda ko nyoso bakanga so mbwana singa te hein po bino botonda te bo lesa mbwani bino bo bimi mbwa pa bimi bokuta na poka mbwa fatigué bino fatigué remarquez kala so bengi mikiti libanda zo ya mbangu lelo tinda tamba na mina landa mu déjà tali ke yone bo za 40 na ndako olia ko sisa ka nyoso bongo tinda so mu mbwa zo ningisa mukila mako yate pa bike bwana ranki nae babike ngana joto za kana rando na zo ba périmètre donc mukileza ko inda zonga giga tokuta na jour mususu nande gondele merci vraiment ça m'a pambola c'est peut-être trop c'est quand même et ça me fait bien merci beaucoup en tout cas pasteur John infiniment merci merci toza béni tozui pe mutu na mutu a profiter na oyo eza part na ye
bambo teneli ki wana tokobosa na pete parce que ezala omona ka boye te même pasteur John ba pesinga tambo tete yo poza na bato balanda yo bazo soutenir au de part et d'autre bon nga bambo te na pera na bango tout ton habit tout c'est que na ko comprendre na zo ba pena zo répéter chaque pété c'est que c'est le ko ya biso tout tout la pété Congo ton habit Congo Boma Chela Mwanda Kisangani Bandundu na ba no vrai ils sont étranges en plus Colombo wana Brazzaville que tu na RDC a des pays mo yo yebi na kuti batu na babenga ngana ba Angola na ba Uganda tout poto kutunde ko lobate tous les 5 continents na zui penda ba message ba mbote makambo tout hein base vraiment to continuer pour na mbote na kopesa kaka ndeko nanga cordon picho yuma autrement dit bienvenue yuma wazana New Jersey aux États-Unis zama pambula yo na pesi pende ko William Manwanwa papa na 14 enfants na Strasbourg yo penza ba sona bi base clé to batika o donc bino nyoso botikali ba mbote belé na papa die na France depuis papa die yo depuis kala depuis na bimati lelo soutenir kaka merci nyoso botikali na lingi bino ezate lokana na tangyo te seke na yinyo te na rakina mutu te na lela bino tout fort ezaka kan nzoto ezaka na composition mort mais ba pesa valeur na lingi moko moni mafuta ko pakolation tikeli muki ba pakolation na makolo te etikala ka iloki etikela ngina makolo ba inani ba kolende manka donc comprendre pesi bino so tumbote nzamba pambola na lingi bino vraiment nande ko ndeli pe boya mbinga wa na moni pesi subulu yeke hein na lela bino tout fort à l'idor vraiment merci à trop merci na amiral bino nyoso nzamba pambola en tout cas et ça peut pour na leloté ça pour na balebele d'ailleurs donc vous retrouvez sous pasteur John lundi donc désormais on nous retrouver merci infiniment on a tout aussi occasion Hollanda Bisso merci à Lidor lui à la prise de vue Amiral Chamala était notre assistant merci à Gédéon et merci également à Jordan Panzou qui réalise cette émission merci à sponsor on a biso à Janice Tanzuma pour tout Bangamidjo depuis Switzerland Azan à Paris Sikoyo merci à Taboufat top modèle Tuzane Awanakin merci à Maloriste congolaise Malolo merci à véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila Mbotenayo merci à Serge Joly Lukombo donc depuis Genève mais Azan Abisso Awanakin merci à Bandeko tout Oyo Bomesana Kota Labisso mon vieux ya Roger Deymampouya na Bossani Ote Bandeko tout en tout cas vous s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision culture d'excellence au rendez-vous notre invité et tout ça il y a un plateau à pasteur John donc tokomi na suka tukutani mikolo ko ya suki nzambe apesi biso lisusu makasi en tout cas merci beaucoup